Notre enseignement sur la pornographie. Autre bas qui les 8 péchés que tu commets quand tu regardes la pornographie. Tout le bas qui a pornographie, ils allaient le commonco, ils ont mabé. Et en autre bas qui te peut exemple, dans mon obatang et biso luxure. Luxure engeloba, ils allaient sous mon mot, mon oiseau sans la porno à cause sanzoto. Tout le bas sous pornographie, ils allaient point oyo, mon oiseau sepelanango. Et zo azo comme idolâtre parce que tant yo le comment o comme ko sepela o tchamo na téléphone kota la kamu mingi ezali o comme idolâtre e comme ko lungola nzambe na place na ye o fois zo pas na yo mais o comme ko sepela ko tchaka ba film ya pornographie. Pornographie ezali base lelo oyo e BBC jeunesse makasi bosala chete yo ndeko talaka ba film pornographie zo ba photo pornographie o talaka diable azana silma film wana na ndenge ya kosala chete lelo base enseignement na biso kozala basé sur Ephésiens plutôt chapitre 5 verset 16 et lobi boye dans Ephésiens et lobi racheter le temps car les jours sont mauvais ndeko nanga ya mwasi ndeko nanga mobali nikoleza mabe na se ya mokili oyo tout le monde ba pratique oyo ya mitindo boye yango eza base oyo lelo ba vie na biso eza freiner lelo ba vie na biso eza okangama likolo ya pornographie eza base oyo bendi inceste na famille film on a soki ozotala ngo mingi exemple ozana mwasi te oyo kosala ni makambo yo na film wana suka okoluka mutu ya ndeko soka zana ndako soki ndeko azate ndomoni ekoma pe base bato bakomi ko bima na mibali pe basi na basi ewuti sir makambo ya pornographie eza démon moko azana na sima ya film wana eza pas possible soki ozana misala ya koto olingi kotala film wana mingi ozomi détruire yo moko ebendelaka bato ba femme de nuit ebendelaka bato ba mari de nuit likolo ya pornographie yango eza base ya lelo moni bato bazosangana nzoto batie téléphone bazofilme eza ba esprit oyo bato batalaki na bafilme ya pornographie ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali racheter le temps les jours sont mauvais na Ephésiens chapitre 5 verset 16 tala Jésus revient bientôt tout le monde a ba pratique oyo yango kangi ba vie na biso yango moni jeunesse alelo toza basé soko koti na profondeur okukuta ba malédiction na jeunesse alelo ba misusu ba bimi na bandeko na bango likolo ya biloko ba pornographie misusu ba coucher na ba papa na bango misusu ba coucher na ba mama na bango misusu ba coucher na bandeko na bango mibali na mibali to